ndizulu ya son éminence yaki lokola délivrance ya ville ya Boma mume avwanga yanga kana maza mesuke na ukita mu metuba ya imambo ya iwonga yake mais betuke nunga nzambe ke bika betuve comme yani moske na kuiza déjà là routine déjà ba bénédiction nani et betuke sentir pe que ba place à vendre bloqué mais comme on na kuiza déjà ba porte ke na kuzibuka mais présence nanga na kati église ndene ressemble lelo eza pote na yebisa vie nanga ya Boma ke betena ko yamba son éminence kuiza participer na ndizulu ya papa ça monge baka bénédiction ange parce que il y aura des choses qui vont changer dans la vie de Boma. Je vous dis, passage à papa la ville de Boma et comme melo comme moko ya kitoko, pe na ba ouverture, na ba opportunité, maman journaliste Tchanase, papa Zoya, boko kama bino moko événement de rolerabi en tout cas les kaki. Non solo papa ba ko na biso ta ko yuki. Biso siko yo domi pesa. Ta makamonisa boni ko mi pengo isa ko tango ikoki amenta ko ba ke aboni isa mo kidi tango wana ko ile maloba nyonso papa alobaki ezoko kokala 100 ans e kobota makambo ebele keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota Isme oye! Ibanisme oye! Ibanisme oye! 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 Maboko, 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 maboko. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kake. Merci mingi. Tomoni liboso na biso ngai na vandi na mama ba mususu bomeseni koyambaye awa meyangala oyo aye lisusu kotala biso ezalaki aya na tongo mais vi ba responsabilité azana yango esali ete aya neleko oyo pe kaka na ntina ya ba charge ya l'État asengeli pe atika biso mwa muke avant boka mwate ye azali mama bourgmestre na ba principe ya église parce que mingi to chaka mayela liboso oyebite mozo bima ndiro yebi na ba principe ya église ndenga vandi wana azali ko représenter maire ya ville ya Boma 1 pe azali ko représenter papa mokonzi ya mboka papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga zawa et toyambela kabango bongo na Kinshasa papa soki ayambi ba ministre batu ya l'État achaka bango na droite na ye bomba moke mayele lelo mama aye kotala biso azali na liloba
na poso ba mosusu bozala kite ayaki ayeko tika 10 sacs ya ciment pona musala zali ko salema po ayoka ki ekoete papa oya to yambela ke na porte ba koyaka salongo to koti na ye bambuta bavanda ki na réunion epai ba papa na ba mama ya jeteki bazali to komi apesi bambuta mbote azwi nzela akei ayaki na ndeko na ye azali mbuta na dirigeant telemanano soko zali ok boyaka salongo po bomona kama azali kolekaka awa mokolo yango pe ngai na libota to bandaki kosala mosala oya ya pavement to utiliser peka basima oyo mama yake na yango to bandi kotia papa wana mbuta na biso na dirigeant ake na ndako après avoir koyamba sima ya mama biso to kamati karo to chi tango ake kolala papa Mfumalongo ayeli ye na ndoto akomi na porte akuti ba surveillant bazali penza te mais surveillant moko azalaki apesi papa honneur papa mena abandi kosala contrôle ya paroisse aye kokota awa akamwe escalier moko esalemi awa papa mati kokoma tokoma kiti ekiti papa avandi akroise maboko a observer temple papa ake to na telemisaka papa awa a raconter ndoto wana na yebisi moko na libota na bino aye ko honorer papa awa na basaki ya Simon et papa aye ko talisa bino ete makolo na ye eza na nzela papa aya to ayate boma oye papa Mfumalongo Simon Kimbangu Kiangani na boma aya to ayate na vandi na mona na bureau invitation beye kotikela nga invitation comme nazalaki na programme ya matanga mama kulutu ya mama Mfumalongo esengelaki kor ekende na tindi papa évangéliste na papa secrétaire invitation wapi nazwaki invitation ya Redoc azali mokonzi ya ANER donc agence nationale ya renseignement awa na RDC a invité ngana kende kuna na tindi bango papa oti ko lobali mika mibeko awa biso sakana na mibeko bakomi kuna bakendaki bango misato regret na ye azaki na yango ete ngai naza awa na boma mais na yokate ete ata invitation pamba to ba manifestation bozana yango bozala pe na besoin na ngai ete ngai na ya ko sana bino elongo nazali ko senga invitation na cabinet na ba milulu oyo akozala awa mama ayebisi biso ete ngai pe posta ngai ezali ete ba mama bourgmestre po tozalaka 3 toya po maingai nazali komona nalingi pe na partage yango pe na bandeko na nga bien que bourgmestre mosusu yambo ya bango autaki kotika biso akufaki yango wana bazwaki possibilité koya te mi alobi ngai fona kende mama ye esengo te mama
nakopesa yo lisolo muke. Mboka oyo toza oyo bino bozali kokamba moko aleka na bibonga oyo bozali kombo na ye feu Maréchal Mobutu, mais azalaki moko azalaki na mutualité kuna na Kananga ya bano originaire ya Kananga. Papa Diangenda pe akendaki kosala basalaka lisanga na bango ya ba oyo bana Kananga te me bawute pa mususu baye kosala na Kananga. Kuna nde likambo elekaki. Papa Simo Kimbangu na prison. Papa Diangenda kuntima posa na yete bakende kotikela ye eloko epaya tata na ye na prison. Aponi moko ya biso ya Congo Central. J'étais son nom na koyebi son na pembeni. Ake paya ba Belge alobi tala eloko. Papa Diangenda pesi ngai nakende kopesa tata na prison. Ambo bakamati bazwi eloko baye komona Papa Simo Kimbangu babeta Papa Simo Kimbangu na ninga kosakana te. Yo oza en communication na mwana na yo babeti nani afunda ye mu Congo a trahir eloko Papa Diangenda pesaki. Tata Diangenda ake komona feu Maréchal Mobutu. Abi yo comme ça soda, est-ce que possibilité zalité o kamata cadeau oyo o que le pesa papa na ngai Mobutu, je cite son nom, je ne parle pas politique. Et na ko bombaka makambo onga na ebité. Biso na ba ndeko ya yelu selemba yemba kete oyo to yuka oyo to muna to sengeli ko sakola yango. Tokendo kosakola yango te na cimetière ketango tokufi tokoyebisa bino yango. Pamba te mingi balobaka te bakimbangi te balobaka te. Si tolobaka mais peut-être to prêtaka attention te. Mobutu kamahadi ya Papa Diangenda azwi cadeau. Ake kotika na prison à risquer ake kotika pas apesi. Papa Simo Kimbangu a posé une question. Yo za école naza mungala. Yo mungala oye kotikela nga cadeau oyo mendeko nanga mu Congo a trahir nga pe abetisi nga fimbu mwana nanga Diangenda akoyebisa yo likambo nini yango na feu Maréchal Mobutu a témoignaki mokolo Papa Diangenda akufaka na centre d'accueil devant ba prélat catholique protestant ba mangomba nyos kore ya papa elali. Maréchal Mobutu akoti. Je ne parle pas politique. Akoti. Na mwasi na ye mama Bobila Dawa. Ba vandi ba yambi bango epa ya papa Mfumambanza. Atelemi aye liboso ya nzoto ya papa alobi nazana témoignage. Boko limbi sanga po Papa Joseph aibisanga na lobana mutu te. Mena komona ba Congolais ndenge basakani na nzoto ya Papa Diangenda kouta na aéroport ko bambango mabanga ezokisi motema na ngai na koyeba monene ya tata oyo alali awa nde pai Maréchal Mobutu omisa secret alobi na 1958 abosana kidate nde Papa Diangenda abenga kinga na ndako alobi na ngai fukama ngai Mobutu sesese kokokungwendo wazabanga na fukami abi na yebisio ete na geste yo salaki yakende kotika cadeau epa ya papa nanga pe
Ruta ozalaka journaliste, ozalaki kokoma pour na kobundela bakimbangiste. Continuez bongo, les jours qui viendra, okokoma mokonzi ya mboka. Oyo. Ya wana mama bourgmestre. Visite na ya pambate. Et koya ozali koya intuition ozali kotinda yo, eza ya nzoto te. Pénétrer yango. Vous avez un sang kimbangiste. Vous allez toujours na bandeko na yo pour apprendre rebelle. Le temps est court pour profiter na yango. Bakimbangiste mink ndenge toza awa. Il a zali koya. Parce que pe bandeko ne pe bazali kote ya e. Bazali pe kota tali sezali ya malamu. Tolongwa na ba fitilité. Tokende liboso. S'il vous plaît, maman, on se paie là, on pousse en awa protocole. Akana maman out. Faki. Soki wa pepi mouchoir, eza le sous-boutin. Imba. Merci, merci, Gaki. Topesa. Kimbangismo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! 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 Simon Kimbangu Kianga Mwanda Velela Wazola Wale Mizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kake Topesa mama na biso mbote Ya esengo Ya lokumu
et Koma et pas ya maire de la ville de Boma, et Mata et pas ya papa gouverneur de Congo central, et que le Komona papa président Fachi Béton, qui bangis voyez, oh ya pesa Kibiso, date le 6 avril, était à la journée chômée et payée. Madame Topesa ye mbote okoma tata mwana pe tata molimo musa. Okoma tata ya mwana tata molimo musa. Pana yo eda ke Congo leta eda dingala yatala kakange Kimbangisme oye Bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye Bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye Bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kake Matondo mingi. Merci beaucoup, Samuna accueil ya Ibn Mesala vis-à-vis ya munu mwana beno. Kena menga ya ikena beno ya bakimbangisme. Muke kate di buta beno. Parce que famille ya munu presque banyoso bakimbangisme. De ya ke mbuma ya beno kena kubutuka kati na munu. Donc quelque part, munde ya munke mwana beno. Est-ce que Belenda Boudla Maboko? Betokena kiese mingi munu na beno. Nandizulu ya nene kena betu betena uvingila son éminence. Mais ya tete matondo mingi na président Fachi Béton, les présidents les plus aimés qui na kunwana samu bambeni ya betu ya kina kunwanisa betu na ngambo ya este betu baka ndembama. Et pour votre information, il y a un temps pour toutes choses. Ndembama ke kuiza kota kwandi na ichi ya betu ya Congo. Et ya zole matondo mingi na tata gouverneur présence à mon awa na kati église ya kele officiel ve. Mais comme on ke mwana benu me kuiza sambila lokola benu peke na kusambila na munu kintwadi ya benu me mona munu. Mais mulenda kanga inu ave sake muvutila ni matondo pe ba merci mingi na ina na kusala sa mte province ya betu ya Congo central ndemba mato makota na façon aussi ya mbote. Et mulenda zimba na PV madame le maire AI à l'intérim maman Claudel Pemba yina kena kusala ngolo sa muvili ya boma ya vwanda valoriser na ba mambo mingi na kutungisa betu. Mosi zimba na ve betu ke bana boma ces derniers temps betu ke na kuleka mbote ve. Mais ensemble na benu na betu bafumu nzambe ke salisa betu ndemba makekota na ville ya betu ya boma en général. Mais muzo na tuba play munu mungena kiese mingi samu betena kuyamba
papa muke manisa kumve bene moske manisa yao son éminence histoire mosi mekuwaka na tama wana muke te témoin na fioti ke bapangi ya betu ya kilomètre 3 mais boulaka mama Kinzembo. En tout cas, nous ne sommes pas en politique, mais il y a que histoire, mais abana inja ya mvimba. Na yao, beme mona, batu mosi pra esalaka diambo. Mais yame natina, ville nyonse ya boma en général, ba problème. Boma ne vit plus, vina di mosi ya kiboma. Ba me pesa betu na dizina ke boma ke Ukraine. Sam na nini, pas si trop. Boma ke na kuzinga diaka ve. Qui est Seigneur se revendre dans la ville à Boma, ya même mani sabatu. Et Mumbanza, mingi pe mezabam, ba pangi mingi vana coopérer na Boma, ba ke vana na Boma ve. Ba mwana Matadi na Kishasa na Mwanda. Mais ya betu mosi Boma, ya me le kaka pongi, sam na nini, pasi, ba chatu, bisalu keleve. Et Dieu merci, comme tu bilaka beno, il y a un temps pour toutes choses. Ndizou le ya son éminence, il y a que le la délivrance et la ville ya Boma. Maboko, 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 maboko. Et je vous assure que mon son éminence, papa, betuke na chato kumona nge la ville ya betu ya Boma. Maboko ke ya kuzibuka, mintima ke ya kuyangadala, sa mona présence nge ya ville ya Boma. Papa nge meka kwiza, yake nata implice na luzingu ya bana yange, ya ville ya Boma. Betuke na kudidi la présence yange papa, mumbanza nge na kuwa munu papa. Chato angeke mingi na ville ya Boma. Sa muboma medi la mingi. Boma ke na maza mesu. Me betu mezaba comme ngeke na kuiza maza mesu betu yate kuma nkinzi ya nene yina ville nyonso et puis si toute l'étendue de la RDC Congo bakeza ba passage ya papa na ville ya Boma ya mebuta lele ya nouveau parce que betu na voir talere lele ya betu ya bana Boma. Donc il y a quelques semaines papa betu na kuvingila nge na ntima ya kuzibuka vraiment ndizule ya mbote, ndizule ya mbote, ndizule ya mbote. Maboko, 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 maboko. Présence ya munu diaka muzo na bola kaka na bukufi, mubanza betu na kubongisa ndizule ya papa, kisaluke ya nene kwa kuna paroisse. Kintoa dina pasteur, papa qui n'a pas kidilwa beto, andi sala que andi kuiza kuta penja que paroisse à beto me voit en lele à nouveau ensemble beto ba politico beto ke bika pe papa ve na fioti beto ke boela maboko particulièrement moi votre sœur mukele kapongi ve saja kudeva beto ke deva sam que beto boela moi implice ya ndizulu ya papa. Parce que charge kengolo mais bakaka grâce à kukoya na nkamba faso bake yambela beto na nkamba il faut mettre ba ya okudia ofele play kuleka place ambote play ajuba ke kuiza na Boma abetile kisabawe Maboko, 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 maboko. nous abave ka benu mosi bena kumona grandeur ya diambo yayi mume avwanga yanga na maza meske na ukitaka Mungu mituba ya imambo ya iwonga yakeli mais betuke nunga nzambe ke bika betu fe comme yani moske na kuiza déjà na kutina déjà ba bénédiction nandi et betuke sentir pe que ba place ra avanda bloqué mais comme ngena na kuiza déjà ba porte ke na kuzibuka no ya ondeke kiesa Mungu. Mubanza Moulenda Soukavana, Samuna Boubouyaï, merci Samuna Keya Beno, merci papa, na façon de me yambela munu mwana Beno, munu pe mugele kisani pongive muge bikanive, munu pe muge namandikaka, comme ça yandi pe, ani zabage mwana mosi ya yandi, ani foti baka charge na yandi. Merci beaucoup, Monsieur Soukavana, matondo mingi. Merci maman. Kimbangisme oye!
lisesemo ko balobaka boye mbwa azali koleka yo ozotuna mbwa oyo ya mobali to ya mwasi moto moko azozongisa yo bongo liboso mbwa ngo alataka elamba mpo oyeba te ke mwasi to ya mobali mayemaso mazali koleka matoi na biso ezali koyoka miso na biso ezali témoin mitema na biso esengeli ezwa décision tala papa ndenge asalaka azola se pongi te biso mpe tolala pongi te boma oye paroisse ville ya boma oye ya cheleka na meka kikongo mettre baki ya cheleka bupe mukebika ngeve parce que vous vraiment nange na beno nyonso loyal yake peut voir ensemble samu peut ba réunion ya kuvingila papa peut ya papa et mais encourager beto vraiment na kesi ya mingi to remercier maloba ya talo moko na moko eza na biso to kende na yango to lala na yango to lamka na yango pamba te to koti na ambiance ya kotela papa na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata eyokani te na zongeli na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo ambiance faki Mama mwilu na yubile na yo utalela biso likambo yo ya bontumia moto moindo yonde molobe linabiso Je me présente, je m'appelle Maman Fifi Mwendo Ngoma, bourgmestre de la commune de Kabondo, ici dans notre ville portuaire de Boma. Nous avons vu kana bébé a roulé kapongi, mounou moukouaka ngunga mebula que papa gena kuiza. Et ce n'est pas pour la première fois que moukuiza kwa kuna paroisse. C'est vrai que présence à moi ya boubou qui officiel ve, moumou c'est pour na moutou bara non. Il faut que assemblée la boubou dimanche quoi parce que bisou il y a nene ya son éminence ana kuiza na ville ya Boma. Il y a au vendeur ça moukuiza pe moula moussa même ben moi c'était ba kimbangisi parce que moi aussi j'ai fait partie de l'église kimbangisi parce que toute ma famille est kimbangiste. Donc il y a pas mettre ba ko ndeka mke mwana kati na église ya kimbangisi donc ngai pe naza kimbangisi en bref mais présence nanga na kati ya église ndene ensemble lelo eza pote na yebisa vie nanga ya Boma ke betena ko yamba son éminence kina kuza na ville ya Boma et nakutala ville ya betu ya Boma façon me kominaka vraiment mona to ba ke Boma me komaka Ukraine d'après les on dit mais or mais ka futu ka fete manima mungu moi na Boma pas journaliste mais ça histoire mo ça va na tuba na tama oh babula ko kinzene na kilomètre 3 peut-être qu'on betu bana Boma ke zona ko zitsa ba fungu ve zona ko finga ba fungu yake imbi yake na tena betu engaka ba moi ba mambo ya kitoko ve ngeke lomba ndoki papa leki yange oh non quoi betu kendoki non nge mo si ba pauvre nge ta façon de se comporter là ça peut te créer des problèmes et yango peut te vivre na ville à Boma en général
bon ma kede kana le na nouveau ve donc ya ou yeme ça la beto qui est mingi comme papa Simon papa son éminence que na quiza donc ya que la délivrance ça on a vu la bombe papa jeunesse même ça bangezo poser la question car faut ça bande que bana Israël ba zingila ka mingi na boumbu c'est comme la vie des bombes betu me dit là nzame quoi le sambo la beto ya ngena mona présence ya papa na vie la bombe conseil mlenda pesa na ba panga munu ba kimbangis ono kimbangiste bon papa journaliste mon banza diambo ya eki ya nene mukelomba conseil ya bana nyonso ya boma en général wana ngana zo lancer lobby nga soki mutu azata na pa moko ya mabele aya ko poser ngeme bakata demisa ya sima ata boîte ya sima ya tout ba veut ngena ta conteneur be ba remorque donc puisa participer na ndizulu ya papa ça monge baka bénédiction ange parce que mutu le papa jeunesse il y aura des choses qui vont changer dans la vie de Boma je vous dis passage à papa la vie la Boma et comme meloko moko ya kitoko pe na ba ouverture na ba opportunité parce que ba fumu mingi betke mon avis betke mon ba à travers ya présence à papa donc eza événement moko ya munene yango na zo senga na bana Boma oui papa qui nous qui conseille ngele na pesa na beto bana Boma samu na diambo yina nini beto lendaka sala na présence ya papa na acte na beto poseke samu meto ba papa qui na kuiza ya ke délivrance ya ville ya Boma samu na passe melu kusila mais diambo yina ya kisalaka mais sala passe la batima batte babula ko kumzema qui conseille ngele na pesa na beto bana meilleur conseil que les samna bana ya Boma ya demande à pardon betu kuiza bubu ana makulu à papa betu dila papa l'infiki la beto parce que les morts ne sont pas morts hein les morts ne sont pas morts mambu nyosu ke salamaka na inja ya ke vanda azarve et ya metu ba qu'il y a un temps pour toute chose tant ya ke sa mon ville ya Boma ya bo la voie ta robe ya nouveau donc robe ya nouveau na kulomba lenvo na papa ba lenvo ki la betu na ina betu salaka ngeme ku mama ngeme tu ba ke bana kilomètre 3 mais ya ke dia bana kilomètre 3 ve ya me ku makizunga nyonso vili nyonso ya mvimba ya Boma donc betu nyonso betu foti kwenda gumbama kulomba pardon samke bo la betu ya voita lele ya nouveau merci matondo mingi excellence uta le leki na kamba ilusele mi tata mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi atombolaki tata kimbangu patrimoine na mokili mobimba o ezali ko lakisa ete bisika nyonso mabele tata kimbangu ezali to pe bilembo ezali bon ko batilisama na leta biso bapandi sango toyei pamba te tokozalaka na limite tokoti mongokele tolobaka soki po tomeka kojauge badisposition na ngambo na bino to pe na ngambo ya leta oyo ezali prise par rapport ya boyei ya tata mokonzi ya boyei. Merci beaucoup maman journaliste nabanja boyeli ya papa son éminence eza eloko nanu ya mutu ya pona biso ba autorité politico-administrative parce que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu là, il arrive. Donc pour nous, déjà pour même dans nos conseils de sécurité. Madame le maire pas déjà tant on temps tozana ba conseil tozana ba réunion na biso basolo kaka ya boyambi ya papa donc toto yamba papa na ndenge moko ya malamu tali sécurité na ville ya Boma la police donc toute la ville en général nous par exemple nous bateau ya l'état ya mibeko biso na poto pe sa valeur ya ko sécuriser na nous ville ya Boma parce que kimia ezala pour papa soki aye akuti biso na makambo mbilinga mbingo ezoleka kata ville ya Boma eruza malamu te do yango photo luka kimia imi kote la va papa aya ali kimia wane route pa la biso ba konzi parce que biso to zanga na armée na makambo nyonso donc maman journaliste tchanase papa zoya boko kama bino moko événement de ko leka bi en tout cas lekaki merci beaucoup.